bale mibalo ba pesa ba mongo mwasha longola zemi ba fi o ba longola ba zemi na moni bango bazo souffrir bazaki na pota ya nzoto mobimba ba âge na bango na ba mbunju na bango na moni bana ba bébé ya ba 35 ans na moni bana ba bébé ya ba 90 ans ndeko mona morgue ya Saint Joseph na moni bibembe na kati ya Saint Joseph milimo na bango zo lela makasi koleka bato ba lela bango na oki makele na kati ya morgue. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence kokende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo chaîne Yeswe que tu dois kumvimbe. Oh Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vient pour le siècle des siècles nous disons amen. Shalom, shalom, ba la nyonso ya notre chaîne Abisso ya Tolo na TV ya mwana Abisso ana Kalambai. Moi c'est Papa Carlos Kalambai, nzamba lola vraiment apambola bino ba boni na biso nyonso. Je crois quand tu le vas que lorsque tu as cassé que ils a ainsi dit l'Éternel moko yé, tu m'as pas mbatté. Tu m'as pas mbatté tu m'as parce que ainsi dit l'Éternel kolo azobenga biso. C'est-à-dire lelo nous avons un grand homme de Dieu, je crois. Tolanda qui est un peu partout un makambo ba préservatif. Même bato poto babino faleka babengé l'homme il y a révélation quand tu préservatif. Donc et encore aujourd'hui il y a aussi message sur ya sika oyo ayeli biso wana na moni encore ba la nyonso ba na biso nzamba pambola bino na moni famille mobimba Kalambai do bana nyonso ya Kalambai joyeux anniversaire encore ya maman Anna Kalambai ainsi que na TV Kalambai joyeux anniversaire. Donc nous avons avec un homme de Dieu Oyo to yambi na kati ya plateau na biso ensemble avec mon cameraman zo fungula plateau pour tout monde l'homme de Dieu to yambi. OK, merci beaucoup je crois bon monier vous se rappeler encore une fois na longi oyo. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa na ngai. Bon Nicolas. Ouais nazali yoka ande muto boya biso to zali. Nazabia. OK, je crois le bon mona c'est le pasteur Israël Nash donc Mouton la révélation en cas de préservatif. Donc, monsieur les cas qui va commenter qui révélation ma kasi vraiment. Mais Tolandi un peu dans moi partout quand les Tolandara landaka. Ozo simba makambu oyo même le long de l'église était à maté. Séjour des morts. Le long l'église était à maté, maman ba lo bangote. Et papa Israël, n'a dit avant tout maintenant une émission au Sambela non Nzambe. To Sambela non. Zamba Bomoï, Zamba Bikamo, tout ce qui est favorable entre tes messes. Peuple non bazoka, biso bazala fortement béni. Na kombona Yesu j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Jusqu'au tobani mission na biso, maman Anna Kalambai, que Dieu te bénisse. Nzambe a guéri davantage. Nzambe lola mona papa mbola. Papa Israël Nash. Biloko ozolo balobo yo. Yo zaka ndokite bo mwana te. Na ebité mambozolo bana. Na ebité ndoki par rapport à ndeni papa na comprendre sans sa question na hôtel via ba révélation zo fungola de fois zaka muto misu minei ne po fungula makambo yo na ebité je sais pas que na ko beta tout kuna to zaka ndoki na bo mwana biloko zo lobo papa est-ce que obanga ta monde ténèbre yo ba ki yo ya ko défier monde ténèbre pourquoi et ça nini c'est que moi je sais Bible dit que c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu. Zamba zana ba penser nzamba raisonnaka mais je vais penser na a cliquer ngo pas moto ba to ba dégager penser nzambe et Jérémie ozolo ba ke invoque moi je te répondrai et je te montrerai les choses cachées les choses que tu ne connais pas donc tozala nzambe oyo aleki ba to mi so minei donc voilà et ça juste ba message moko très profond na zwa qui il y a ces jours de mort ça ni kindo ki na beta ne kindo kango ils ont raté donc voilà mais aux libre na ba question mais ba kindo ki je ne suis pas un sorcier ça juste ba révélation dans ma personne na peuple on appelle ça peuple na donc voilà. OK, merci beaucoup. Je n'ai pas dit qu'azan dokité mais papa mamba oloba ne toquer dans contexte c'est un homme de Dieu humble ouais dans contexte mabe l'homme de Dieu beta moi selon nous beaucoup na to landa baninga de l'eau ngoza no kimia le bana likambongo e bandaki ndenge nini ce jour de mort ngo ezaki kendaki na anestase
ezali ndenge nini po mona séjour de mort wana ezali ndenge nini? Merci papa. Tolala na butu mutako pona coussin, mutako pona mousse, mais mutapona ndoto te. Ndoto eza makambo molimo ezomona. Pendant la nuit, nazalaki ya kolala na ndako. Depuis na joué message, ça fait plus ou moins un mois. Nazotia na bawenzi ya balemba, nazotia na ba aveni, nazotia na l'église et puis naza invité par-ci par-là pour na message oyo. Nazalaki ya kolala pendant la nuit. Naoki sur la formule na kati ya ndako, précisément la chambre sur la formule. Formule les akis o ba tchak na bibembe soki mutakufi. Selon le gayi makasi tellement na ndako, c'est là qui na sutuki na pongi na sambeli na juste pongi na lali. Tant na lali, molimo na ngeko mona makambo na lali na zolota na koti na kati ya mutuka. Mutuka ngo zelaki pembe makasi na koti na kati ya mutuka na koti bato musuba vandaki na kati ya mutuka. Mais mutu na mutu vandaki na kwa na ye bato bazo solo late. Na pe na koti na kati ya mutuka wana na biso wana na vandi. Après que le ministre demande papa moko lati bilamba pembe pemba koti afani pembe na ngai. Ayebisinga mwana kita na mutuka oyo. Bato zo mona awa bazo kende séjour de mort. Directement j'ai compris que bato bazaki bazaki déjà anini ya kokufa. Chauffeur a répondre papa oyo alobi non. Na mutu na ningi amata parce que za na makambo France anini na la kisaye. Bakangi porte to komi ko kende. Na kaji to bana suko solate mutu na mutu sui na ndenge na ye. Jésus. Tokumba miti na arefa to kita to kiti. Mais nazalaki na curiosité na moni ba policier moko bazalaki 6 bazalaki tellement géant. Na moni ba tie bato musu ba kraka er to kiti. Chauffeur o aye pembe na ngai bisinga lobi Israël. Bato zo mona eza bato bakufi na masumu nde be tia bango kraka. Et aye bisinga awa to déjà na séjour de mort. Na moni bato ba kina bango et puis a kotinga na ndako moko. Tant kotinga na ndako na moni mamo mokili mosusu. Tant na moni mokili mosusu zela liboso na mwaka zela ki chemin de fer esika train likaka. Na moni bato musika bazoya bato ngo bando souffrir makasi. Bakanga bango ba chaîne na makolo ba otambola sika rail etambola na katikati pene ya nani ya rail. Donc batikele bango juste distance ya chaîne zaika ko chelo kolo oyo 1 mètre zongisi oyo. Babilama bango zelaki ya kache zelaki ya ko pasuka. Ngana chauffeur o akio visiter nga séjour de mort telemi pembeni ya chemin de fer. Bato bazo tambola bazalaki tellement fatigué ceux qui belbe bazalaki na nzala. Donc bazo torturer bango, bazo leka. Tant ba komi pembeni na bato na ki ko reconnaître, j'ai vu papa aller moloto. Na papa aller moloto azo souffrir. Oh, bilamba e pasuka mamemi c'est ça qui na mukongo. Ce qu'on a zaki na curiosité, pourtant papa aller moloto zaki na bomo na zaki boko ba fanatique na ye. La bando ninge makase puis ba adoration et le côté saka. Siko azo pepangai mbote. Siko ngazo répondre mbote n'était pas na zaki na émotion, nazaki na émotion. Oh mais papa aller moloto azo souffrir boy. Bakangie ba chaîne na makolo azaki accompagner na batu o bano souffrir na nzela moko. Mutola sima na loboko abi Israël yaka kotinga na appartement. Appartement bazo to koti mosala nzambe na moni bana ba bébé. Na moni bana ba bébé ya mindele, na moni bana ba bébé ya batu mwindu, na moni bana ba bébé ya bandundu, na moni bana ba bébé ya ba meti, na moni bana ba couleur nyonso apo yebi na moni bana race nyonso ba bébé. Siko bache ba âge na bango na ba mbunju na bango na moni bana ba bébé ya ba 35 ans, na moni bana ba bébé ya ba 90 ans. Mon bébé de 35 ans ndé. Tikanga na sisa kopesa sa message papa. Bongo mitune ozala yayo. Na moni bana ba bébé ya ba 95 ans. Siko chauffeur azo senga bi mona na ngai. Bana o zo mona eza bana o balongola ba zemi na bango. Bana ngo bazo silika makasi bazo réclamer vengeance ya bato baboma bango. Bana bazo baketozaki na droit ko tanga lokwa bana na bazo tanga. Tozaki na droit ko vivre ne bazo vivre mais baboma biso. Bazo réclamer vengeance et pas nzambe. Ai bisinga ya ko sisa na ko mona makambo te. Na kena deuxième pavillon. Deuxième pavillon na moni bana basho bakufa bayambola te. O bakufa balongola bazemi. Na moni bango na ba potanzo to mobimba na séjour de mort. Nangi d'abord avant de continuer le message je n'expliquer batu séjour de mort. Voilà. Séjour de mort eza sika oyo batu nyonso bakufaka soki bakei. Mais tozana bisika mibale. Tozana sein d'Abraham, tozana lieu de tourment. Mais ça quand na kati ya séjour de mort. Très bien. Sein d'Abraham eza ba chrétien o bakufa dans le Seigneur parce que toza ba descendant ya Abraham, ce qui m'a yamba sur ko ya mokonzi pe mobix to komi ba descendant ya Abraham. Lieu de tourment eza bato bakufa na masumu. So moni muta lota ki aibiso ki na moni mabutu na lifelo akosio
parce que lifelo jusqu'à présent on va fungula ngote lifelo za fermé nzamba sala lifelo pona satana nzamba sala lifelo pona batute mais bato bazo yoka te nde ba okota lifelo nzela moko na satana donc jamais ngana okota lifelo avant satana no basala lifelo pona satana yemoko lola pe on a muta kota ngote do lokwa na Abraham akota lola te o aza père na biso afwa biso pe tozoke na scène d'Abraham poto zo repos parce que na lola kuna tono sala ka musala ya koyemba c'est que on les a sous repoté mais muto akufi akena kosa nini kopema babenga ngo séjour de mort bato ba voyage ba yebi pour que ne Brazzaville au somba ba séjour na osala comme des jours na Brazzaville na osala ba séjour il y a 2 semaines ba beto lio caché ba teke lio ba séjour tant ba bi séjour de mort esika ba wa ibisika ba kenda o ba ntoto ba ngwe kufa esika milimo na bango zo lekisa mikolo na bango abenga ngo séjour de mort mais nazala ki ba bemaki molimo nanga et visiter lieu de tourment mais na katia séjour de mort alors ne komona bana basi ne komona ba garçon ne komona ba docteur o ba longola ba fille ba jemi bale mibalo ba pesa ba mbongo mwasha longola jemi ba fille o ba longola ba jemi na moni bango bazo souffrir bazaki na pota ya nzoto mobimba na leki na d'abord awa pona ko bandela susu ne ko luka beze te ko luka batu balobelanga te ne leki pe batu bandimanga te oza libre ya kondima oza pe libre ya koboya mais o c'est important na pesi ainsi dit l'Éternel de trois commentaires batu pe na tanga kate ngana bika na leki na pesi ainsi dit l'Éternel na suki wana alors ba menga na troisième pavillon na moni bato ba miboma bango moko ami boka na immeuble a koya a panzani amela poison ami diembika a cha fin na vie na ye ami chuba mbeli ami tumba muto akoki ko cha fin na vie ya muto ezaka nzambe po yende mukolo vie ko sunga nzambe te po miboma parce que après la mort il y a des réalités qui se passent papa il y a des réalités terribles qui se passent alors j'ai vu des choses j'ai vu bato bazo souffrir na moni bato bazo nyoko ma o babi boma na moni bazo souffrir na 4e pavillon les romona mingi la plupart la moyen qu'on les ba pasteur et na ko reconnaître pasteur moko o azala ki tango akufi moi sine ya lundi église yango e bana ezala na nini na limité azo souffrir makasi et ce pasteur la peur abi nzambo olongola na mokili olongola na mokili tinga sika passe pour le l'air moko amuke na salaki alors c'est passé on a kotaka na kabel de juif je pense na émission to sala to lobela ba kabel de juif ezala nini et même ata ndeko o akufa kana ya moyemba kotaka na kabel de juif le kabel de juif bandimaka couple ya mosa na mobali la vie et la mort pire et meilleur alors on remarque ba passer mingi RDC ba mingi ba divorcer ce qui moi sinon à comprendre de côté na kabel de juif moi c'est normalement ba mystique ce qui a divorcé te mokolo okufa ye palandi donc on est ba grand pasteur mingi awa na kisasa awa baza banini ba divorcé bo basi ba reva bango mais oh bandima kabel de juif na za mobile akufi moi chalandi donc on a un grand chanteur akufi na sima moto seni alandi un grand pasteur akufi na limete na sima moi chalandi ndeko na to yebaka kufanga na poison parce que moi ça akufi na nini alors bato ba juger ki ndeko selon parents parce que Bible zolo banzamba zolo ba bi vos voix ce n'est pas ma voix vos pensées ce n'est pas ma voix tout ça qui le quoi mo centre ya Congo quand j'ai vu papa le moloto souffre na aucun zoto malili surtout le kamwane ngana lo bandeli kama papa le moloto Nathalie attitude parents na on a manqué comme qui des images différentes et n'a pas si Bible raison Bible zolo ba que ne juge pas selon l'apparence alors visite et continue toujours aibi singa tala na se na moni na se na yeko mona morgue ya Saint-Joseph na ozala mokuse pa to sa deuxième émission na yeko mona morgue ya Saint-Joseph na moni bibembe na kati ya Saint-Joseph milimo na bango zo lela makasi ko leka bato ba lela bango na oki makelele na kati ya morgue ce chauffeur singa Israël kolobelo côté ya kabeninga pembeni aibi singa bi mokolo mwana botamaka mwana za le sel abi asinga mokolo mwana botamaka pato so bazala ka pembeni na mwana basala kanini basipelaka mwana sele nini mais mwana za le sel oyo alelaka mokolo mwana botamaka pato so basipelaka oh mais na masanga meli mais ye moko mutu baboti azala le sel asala kanini alelaka sala effort mokolo kokufa ata pato so bazolela oza le sel oyo azoseka problème ezalaka te ndenge nini mutu akufelaki balie ndenge nini batuti ye ndenge nini problème ezalaka obanda kotambusa vie nango ndenge nini avokufa po bible ezoloba nini esengo na mutu akufi kati na yesu
po misala sala ki tango azala ki na bomoi nde kolanda ye donc vie ezala kola opportunité nzamba pesi moto asala nini a saisir soki o bafouer opportunité wana ata toyena matanga la toyebi soki que ton âme repose en paix molimo ne opema en désordre parce que maloba mutu ekopesa molimo ya moto kimia te soki akufi chance nyonso na opportunité ntango moto akosaisir yango ntango bazala bomoi alakisi nga moroki ya Saint Joseph namoni bato milimo ya bato ezolela banzoto na yango makelele na kati sa moko ebimoni bato bakufi na molimo bakufi na Yesu te bakufi na vie ya masumu ndo moni bazolela amemi nga alakisi nga image mosusu namoni ebebe bamemi yango na église catholique mais namoni molimo ebembe ezolela makasi namoni sango abimi molimo simuke bato basame na église catholique bayebi papa soki baye na ebembe na église avec kota sango apesipitaka na kobima libanda boki mai nzokande mai na maboka eza ko maîtriser esprit ya moto wana akufi po azolela alors namoni molimo moto akufi azokende kokanga banzoto ya bandeko bazolela me bato bazosentir te ke frère na bango olela bango na occasion na ngene interpeller bafille nyonso po ça fait déjà 2 semaines to tu peux dresser à mon église ayaki azobela mama prombe yango zani to bonela zobika te est-ce que ça makambo ifo yambola zolo bate ya arrivé qui na 1h du matin akufi pour malade ne peut na hôpital ba no mo na te là si bango la mingi to ke na morgue après ba 15 minutes bo sera na eko la muka liwa somo nini o bazemi ya bana na longola na baninga na lakisa bango bisika longola bazemi na muli bana ngo bakangenga nzela bazobu na leka na moni bana nga na boma bakangelinga nzela bazobu na leka yango na ngina yambola pona ke na kimia na ngina interpeller ba finyo so balongola bazemi na ngina interpeller ba garçon ba faciliter ba fi balongola bazemi na ngina rappeler ba docteur nyoso ba faciliter ba fi balongola bazemi na maman ba diplôme d'état to moni ba fi ba sepeli ba boki ba poudre mais avant zo diplôme d'état aki une église maman nzamba so maman iso futela ngambonga minerva na koma mutu na vie na zo classe aujourd'hui diplôme d'état OK peut entendre mais merci na bar babenga ngo ingratitude alors ingratitude eza maternité ya malédiction OK bon meli masanga na mobile na yo sima ngo da mais d'état maman nzamba seli yo meli masanga epesi bino posa nzoto boke na hôtel bosali n'importe quoi si ma kosala n'importe quoi comme zemi ekoti tango zemi ekoti on na ko décevoir maman na ngate funa sala nini na longula nangina interpeller ba fi o ba sopa ba jeme ba fi o ba longola ba jeme il y a des réalités qui se passent bible zolo banine tango Caïn abomi Abel akufi mais d'après Caïn kasi makambo esili bible bi makila Abel ko mokanga panza mende ko nga abomi nga na sali eloko te muto kaka so makila buntu babomi aza innocent ka nzambe moko nzambe azobesa Jérémie bi na yebaki yo avant même ozwa forme donc nzambe aza na besoin te ko yeba ndenge ni zemi ekotelaki ezana bana mosusu ya ba makango o nzambe akomisa basala nzambe mine na kati ya bible bazali donc quoi ba jefte donc mon anaza na problème te asibiri ba conséquences ya bondumba na otolongo la zemi na ye ngina interpeller ba finyo so ba sopa ba zemi ba longola ba zemi ba so ba fouer vie on nzamba pesi bango ba so bossa na keza opportunité ba se repentir et c'est pour cela après mission to pia numéro de téléphone que banana ba so réclamer vengeance ya ba to bomba papa na mamulai to na mamukuse voilà message papa. Merci beaucoup. Toko dans la profondeur na deuxième émission. Tu l'as d'abord à exposer aux acquis locaux la rêve ou à mon acquis locaux la noto à exposer en haut. Maintenant toko en détail chambre par chambre à au fond. Surtout quand vous savez passe quand papa allait moloto. Ba monnaie blanco kata la kada. Quand vous savez passe quand tata ou na molangi. Pour bangonde ba mi balé. De senga passe. Ngezo sanga passe. Et tu des détails moko na mission ozali koya je connais to juillet boy son après bisovi je crois to rozongi saeli susu pour to fana na ye na moko l'homme de Dieu na ngobe salimero na contact et pour la lelo la première phase to ngako exposer bato ba yokango après to yeba tango côté na oyo ba expliquer que nini quel soba nini ton côté na oh je crois et ça bongo numéro de contact na yo mon numéro de téléphone est déjà plus 243 89 72 32 229 na bandeli plus 243 89
72 32 229 naza surtout na posa ba fille oyo balongola ba jemi babenga biso po bayamba tondela bango ba prière. Voilà papa. Ok, je crois, merci beaucoup. Tu as commis vraiment à notre émission. Tu as qui est l'homme de Dieu, les pasteurs Israël Nash. Au équipe, on a côté la vision au colatalisien, comme c'est jour des morts. Je crois que tu as commis vraiment à Souka. Ils allaient première phase. Ils ont moni à appeler te boire, appeler moi te belete. Zi qu'ils allaient message que l'Éternel dit à appeler biso. Il faut tous avoir la carte à considération. Quand on a besoin, il y a le monde qui est mobile. On a besoin de mobile au Pessambo, maman ça on l'appelle Zemiobika. On a besoin de mobile au Kenarana douche au Semartisbaka. Au bon rappel bas semas popo bika. Yo pe moi na moi so pe mo permis se besa na kata chambre. Po yo pe bika. Na ta e comme na ta ba vérité. Ya ta to bomba sur le côté. Po ko bomba pe ba ba kufa. Je crois ma comme belle koloba à la prochaine numéro. Bye. Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe. Oh Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde de toi qui vient pour le siècle de siècle nous disons amen.